Mbote ba internaute ya congolokolenews.com bipai biso ezwami bino ezali bongo émission na bino réalité d'ici et d'ailleurs ya solo tozwa ki mwangonga molai to sala ki bongo ba émission te pambate connexion etungisa ki biso tozala ki na mwa ba problème pona connexion kasi tozongeli bino na cadre ya émission na biso toujours réalité d'ici et d'ailleurs lelo na réalité d'ici et d'ailleurs tokolobela bongo choix pona libala kozwa mwasi to mobali ya ekolo na yo choix ya libala eza nécessaire pona kozwa relation ya mariage donc pona choix na yo par rapport ya ekolo oyo lingi obala est-ce que ça nécessaire nazanga mon côté na plateau toza bongo na baye boza bongo na momesano ya komona na loboko nanga ya mwasi naza na papa monsieur Aser Wata aza DG ya Atcom eza bongo maison ezoteka ba Motorola walkie talkie wana eza bongo musala na loboko nanga ya mobali naza na maman Caro Bokoti aza maman vendeuse ate kakana se awa ya galerie du 30 juin bomesana na ye boyebi lolenge alobaka na suka toza na directeur na biso programme des chutes mambetu ko assistaka pe maman Gudil na cadre ya musala et bongo la prise des vues toza na héros dans l'ombre Patrick Ntala oyo azozwa ba image oyo na kemba la moko kotuna ba invité na ngai lelo choix ya molongani pona libala est-ce que c'est nécessaire choix ya ekolo hein avant ya kobala est-ce nécessaire papa des chutes au sala choix ya ekolo? Merci maman Gudil pour la question. D'emblée comme ça tout le monde est facile que ça la choix ya ekolo parce que tout lingana déjà tout ça liba projet déjà tout tenir vraiment compte à école et conjoint mais ils allaient vraiment important d'abord qu'il y ait école et conjoint azali pour continuer la relation bien qu'il y ait que brisque bongo bolingan déjà beaucoup de intimité beaucoup de bolingo makasi beaucoup de côté paramètres msusute mais sincèrement ils sont vraiment important qu'il y ait banane école et moi sur azali non. Merci beaucoup maman Caro Bokoti. Même question peut s'habituer et à nous. Bon, ndeka papa directeur to loba. Bon, soyi bosi bolingani na mbali ata zekolo mususu yo kipete. Oloba teke o ya zekolo na ngai fona bala kai ko na ngata na tango bozolingana bino mbale makambo ekolo kutezate yo zotala ka bolingo boza na e. Ti tombo ya obala na wana bosi bobali na bino ata makomso mabeko ya trop ta mais déjà bosi olingana kibane ki paratin. Merci beaucoup maman Caro Bokoti na ke papa Aser Wata ko sala choix ya ekolo amolonga nyo lingi kozwa. Merci maman Gidile na motuna na yo ko sala choix soki ko bala mwasi to mobali sengeli bazala ekolo moko. C'est ça question na yo. Te na tulika ko sala choix ya ekolo. Okoza no muluba mosali choix kaka ya ekolo na tuni sokeza malamu kosala choix wana tokokita na kati sima. OK. Bon, kosala choix eza vraiment bongana kokeni mingi na Bible. Kosala choix eza penza l'importance ya ekolo pardon disons. Pour Bible ezoloba mobali mwasi akotika baboti mobile akotika baboti bakene kosala ya bango foyer balobaki teke kuna ba définisa teke choix foza la mwasi ya foza azala ekolo boye to ekolo boye Bible eza koloba mwasi mobile akosala choix ya mwasi nde ya malamu oyo azali intelligente nde mwasi sengeli pona libala ya malamu mwasi wana Bible définit peut-être bongo mais kosala choix ya bekolo. Moi, je ne pense pas que ça ait un impact dans le couple. Merci bongo papa Watana et no pesibiso yoto ebi ozongela kabiso na makomi kasi to kokoba na mituna na biso papa Wata kasi kobala mobali ya ekolo mosusu par exemple mama aza bongo ya ba Congo aza muntandu ake kobala par exemple mobali ya moluba malamu nango eza nini
to mabe nango pe kokioza la nini? Merci maman. Kobala mwasi ya ekolo mosusu to mobali ya ekolo mosusu eza nango na inconvénient moko te. Ezali kaka question ya boyokani que mwasi azala une bonne femme soumise, hein, mobali azala un bon homme oyo akolinga mwasi na ye, c'est tout. Couple ce que ça couple modèle c'est tout. Avantages, et des avantages pesatifs. Ils ont un avantage mon côté, ils ont un désavantage. Essentiel car que non, moi si azala une bonne femme intelligente, une Bible les a qu'on définir et c'est ngeli mobali alinga moi si c'est tout. Merci beaucoup papa sœur kaka motuna wana to pesi yango maman Caro. Maman Caro, na pesi non papa directeur apesa biso et anona motuna oyo. Avantage ezanini? Topé des avantages ezanini yo zwa molongani ya ekolo mususu ke ekolo oyo. Par exemple yo oza bongo muto ya oza mongo oke kozwa na yo mwasi ya mukongo. Avantage to des avantages nango eza place nini? Merci maman Gudil. Nous avons dit tout à l'heure d'emblée comme ça, donc minimiser en gros, de se baser sur la bolingo. Tito qui n'a libala wana. Mais sur le nima comme eux yakasima, nous comprenons que non il fait une balle là, nous kambo kana biso. Aujourd'hui on a tout ça qui met mon maman Caro, le kaka, total que moi c'est azobo tate, hein, na école na bango. Ba concéder la famille qui va payer moi ya maman leke ya nekona mbali par exemple pour na continuer au lieu que les balles qui nesika mususu ozo comprendre ko avantage ya ngwana ya kobala ekolo moko parce que wana bokoyoka na facilement na famille bobengi ba bota mwasi mongo ba bota mbali mongo bosangani bosololi tala mwana mwasi na bota to ko sala boye automatiquement famille mwasi ba ondima ngo facilement. Mais ce qui est zali que ngana mongo na bala ki mukongo baba ki muluba likambwana bako linga ngwa tambukete. Donc moi avantage ya makasi penza ngwana ko bala mwasi ya munoko moko na yo parce que boyoka na facilement na ba point mususu. Mais des avantages dango kaka peut-être ceux qui monique ceux qui bozali na kata libala et que boyebani bien ba coutume ils appellent défaut. Il y a des avantages. Moi si akosala likambo pas ebi coutume ninge zalaka. Mais ce qui a outné c'est comme mususu. Aye ko bala mtekolo mususu ba réserve zalaka. Ya mona ka basi baluba nga ko bala muluba te. Ozomona ayebi mbala baluba ndenge bazalaka na kata libala envers basi baluba. Donc moi avantage et avantage moi. Merci. Merci beaucoup maman Caro, to pesi o maluba. Bon. Neti ngai. Ko bala ekolo mususu eya malamu pesa mabe. Mabe zanene. Omo itango to bala naki na ebi ekolo note yo bebe ko na ngate bo to lingani to balani. Neti ngai papa na biso tango na baeba ke nazana mobali mo wa muluba papa na ngai linga mobali wana te alinga ka ete batata mo sopso balinga te babi okoki ko bala muluba te menga lokwa ngala linga ka mobali na ngai suka na okoma na zemi papa abi okobala muluba te batata mo muluba soko bali tili wana yo kuvala kaka na mobali moko ozomba msute o bando fa po bango bazala ba kiss na bango na ba chibao ko meka oke na famille na bango te o moni ke papa za ina confiance na ota bona maman mwana nga oyo em so beta gauche ou beta droite o le ba boma ina chibao na bana boya na bo chibao na moi ba côté na biso ba mona ngo neti okene ti na liwa moko bo okene so oke na famille na bango ko lia soso te ko sa ilo mo te menga ilo wana salima pona ngate bon ti to ko bala na me famille na biso bando linga te papa na nga bando linga surtout papa bando linga mbali na nga ete mais ti le ko bala ngai suka ko ndima na ye kaka eza malamu ko bala ekolo mususu po moni ke balu bana biso to zandenge mote na ba coutume na bango eza ndenge na bango ya biso pe zandenge na biso eza pe bien bana po ko bota bazala bandeko mususu kota baluba bazape na bandeko mususu kota ba mongo bon elle moko pe akoyi ko bika na vie na ndeko moko ya muluba neti mwana nga moko mbali tant assista na mwana nga mbali assista auti ko sista kate na star
tanga abana utanga prof moko wana linga bango azai muluba sikoyo azaki mongo sikoyo bango bazana petite soki ka batuni osa ko ni na muluba ngai bolo baka bongo te mukomso okelela soko lobike na baluba mi balinga bango te soko zo baka na muluba mukomso okelela loba pe na mama nanga za mongo tata na muluba mais prof wana zai mongo sikoyo aye ko linga ye mingi pona nini ya yo biki kaka pona uzanuko nanga omoi place wana abiki pona mais so ba ka muluba nga kase mais tanga biki mama nanga zaka mongo ape mongo basangusu abi uzape mwana nga aye ko bika mama moi ko ba bongo pe abia po bino wala vanta su ba bika ka oze ko na muluba ni ko lo bande wana bo ke la place mususu avantage mususu yango wana mais sigo amongo na ko mama nga bia su na ba pe na ba muluba ngote po ba ko musuve ya mike na ko ma omona et comme ma odé je suis na bana ngata mukongo na bana ngata mswahili mais muluba mo ba makamna bango et comme ko baisengai eza mabe côté musume eza malo pe munoko mboka pe nezi bambala ba mongo pe ba kapi makasi famille na nezi ngana za mongo na bala lisusu mongo toyebani bizaleli omoni ke na libala boyoka na yebi famille na nganga pe na famille na bango au bando sakala msuna po ba mongo bazala lufundu mingi au bando sakala na famille na nganga pe na bando sakala na famille na bango omoni toza bien na libala te vaut mieux kutu ndepe na bana ngate kolo mususu eza bien po muluba na za na respect ko sakala na famille na ngate au finga kutu mais bambala mamongo moko boye soka linga lobe la famille na ko bana ko au banga te me muluba akoleka neti yana ngadi boso mbali afinga monsne mama na yo moi te eza mabe mais mobali nanga akoloba ta moko kama ndinga te moi avantage yango wana. Merci maman Caro. Merci maman Caro Bokoti na réponse au pesibiso kasi Claudia Kovana na Belgique alobi mon Congo te mon luba te mon ngala te bandundu te abiesi abayana eposo mwindulo kuteleki ye kaka be mondele Charles Falefa lobi enga mindele kutu na leka bango na lemba mindele bango te na zwana ka mwana mboka kasi tozongi na kati ya mabala ngo maman Caro oyebi ke soki obali na mariage po tolobeli mambo ya choix avant déjà beaucoup na libala boleka kana na ba mariage coutumier omoni na koloba neti na ba Congo soko zi chance ya rozwa mobali neti ya oza montandu bozo mo ateke kinzondi na bino eleka facile eza compliqué parce que mobali no aza montandu yo poza montandu oyebi ke bantandu basengaka boye bomoi te ke aser kinzondi wana eza na complication te parce que bozoloba monoko moko bozala na besoin bainterprète te. Merci maman. Na lingi na loba boye po esika nga na telemeli ezali kaka wana parce que parole ezo yipsa biso tout ça la mingi o eza volonté nzambe tango tozo tambola na ba volonté na biso yango bible ezo linga ke moto alongwa na ba volonté na ye na ba posa na ye posa moto akoko tambola na ona sena mabele ezali ka posa nzambe mayele o eza ya nzambe nde ko uzala kacha moto so mayele wana ekomi kacha moto nde moto amimonisa mi na bonzambe kati na ye. Alors ce que tu zongi ndenge mama auti koloba ndenge papa wana ezali babiloko ba principe wana ezali ba sagesse ya biso batu ke non na bala te kolobo e pa na Yesu e pa na Nzambe lilo mobile to koloba nini ekolo Nzambe atala ke kolo te ozomona po biso tout ozali bana ya tata moko ya mama moko ozomona. Donc tango déjà mutazana kata liloba azana bonzambe kati na ye akobanga nde mibe kwa nzambe po bible ezoloba linga liboso nzambe pesi malinga moto soki moto zoko tosa mibe kwa nzambe nde ozoko okolinga moninga na yo ndenge yo moko zoko milinga nzambe aza clair ozomona c'est-à-dire mutatamboli na principe nzambe mutako kozala ekolo ya ndenge nini en tout cas obstacle kozala te pour wana une bonne femme intelligente pe soumission ekozala na kati na ye ozomona parce que tambola na ba principe ya nzambe mais soki tozongi ke pona ba ekolo boye pona ngana za na boye wana komona mayele na biso moko obstacle po nzambe azolinga tolongwa na ba mibeko ya ba famille ya ba coutume ya mokili nzambe alingi tozala kaka na mibeko na ye pona nde bonzambe monisa makati na biso bato mais siko soki tozozonga na makambu yo zoloba ke olobi ke coutume soki baza ekolo moko kinzonzi ekoleka mama coutume ezali kaka moko na monde na biso ba africain okomona
moi ba différence ezala côté kuna basengi selon ndenge na mboka selon ndenge ba région bazana ba ndenge na bango basengelaka mais principe coutume ezana kaka ezaka peu près ndenge moko romona basengaka facture basengaka costume basengaka liputa basengaka nini basengaka masanga basenga ezalaka moko mais ba décalage ezalaka kaka lemso moni koto neti ba kota bakisangani kuna ba musu bakosenga ngombe côté mususu ya bandundu bakosenga soki ntaba benini biloko mandengwana mais kasi mibali mingi balobi balingira bango basi ya bakongo te na baswahili te parce que biso bango dot na bango ezalaka trop cher nde omoni choix ya ekolo ekomi mpenza sikoyo kopeze na bato bayebi ke omoni libala bakongo cousin nanga balaki mwasi ya mokongo basengaka badota ba $2500 boke na baswahili basengaka ba $2500 babakisi susu na ngombe yango omoni nazonga nanga kaka na baluba basengaka kaka soso kazia sikre moko kaka so na $100. Mama omoni moto yo eloko moto alingaka eloko asomba kango kaka malgré prix na yango ya solo ozomona moto alingaka eloko akosomba yango malgré prix na yango ezali te ko pona wana baza cher ezali coutume na bango lobi bien que lokola bino bolingo tambola na ba coutume lokola ndenge na ba coutume ndenge bango coutume wana basengaka ngombe oko changer yango te eza banda bakoko na bango ndenge lokola balinga kotambola na ba coutume basengaka ngombe tango yopo yeko bala wana lokola eza biloko moko ezaka palpable bo faut pesa ngombe soit pesa mbongo na valeur ngombe tu vas payer oko pesa pona honorer mwasi oyo lingi. Merci wata merci papa ser nazongi na ngambo papa de chute mambetuku yopo moni boni balobi soki okene ekolo na ba mongo bino boyebi ke ba mongo biso basengaka mwa liboke ezala basa mwa lituma bino bakoba bino biloko belebele est-ce que ça na avantage bobala na mongo po lisolo libala coutumier le kamalamu. Merci maman Guidil nazongeli mukelka mpasa lobi ya on va se confesser na mutu ya stribité nzambe na kibonzambe wana parce que soki natali passage mo tangi na tongo awa oyo ya Abraham ne atina ki serviteur na ye akino baila Isaac mwasi na famille ya kingani wana c'est parce que Abraham on a le choix non soki tozongi na contexte actuel tozongi na contexte actuel et alika ka choix oh papa mwasi ya mobali aseli mwana abiteka kobala mwasi ya soki bakana te abike no serviteur na kende kobaela ye mwasi ne serviteur kende kotala mwasi abike mwasi oyo akopesa soki mai soki na triche nde mwasi oyo akobaela ezala na sens moko na contexte lelo ya mwana mkongo na mkongo papa aponi tribu ya mwasi oyo mwana akokozwa nde na sens de que le par exemple tout une question obi non na cadre ya kinzoze vous a facile tout ça to ba connaissance d'autres dans la moi bien na ba ekolo mususu soki muluba ayo bala mukongo ba olukas ko na famille na baluba ba na mutu baloué exactement baloué mutu ngo po lobela ba lisolo les kansan alors que c'est ça que ba na bonga za facile compréhensible. Oui c'est aussi vrai na sens on obi na ozana raison parce que non préfère kutu bongo na cadre d'arrangement familial to soli en famille to ben ba coutume bien ngana yembi ke mongo na bala mongo dialogue est moins facile par rapport à ceux qui ne bala muluba to mukongo comme compliqué parce que ba ko na logique na bango ya ki bukongo na on a bi que au mona ka basi baluba na aboy ko bala muluba alors que dialogue est facile entre bango baluba parce que ebi ke na bakana bango baluba na ba condition famille mbali ko imposer RSN coutume l'équipe m'a cassé trop moi ce côté là aux soumis à régime ya Chibaou alors que basi bele baluba lingal kamona te to biteke bango bolo mais linga moins indépendance moko ben profiter indépendance moi kaka en plus parce que bikila ki la soso mo asali ngo libre comme compliqué vina yo et ce qui est encore grave parce que kenda quand même ancien copain na yo aoka belo mongo te sans qu'il anda ko libala na yo beaucoup de distraits complètement kakabelo comme moi quelque chose na poche boye tant on anda ko tant que moi na bien on te comme compliqué azo mona ya wana baboya mais on préfère ta l'arrangement familial on peut bien moko bo solo la kinzonzi ya facile mkongo ele kama facile bo solo bien bo betima boko boke mpanzi bo soli concordance ezali na ba idée do avantage pesant nga monengo. Merci papa des chutes pesi maloba papa maman Caro Bokoti maman Caro tozui lelo kana yo
yo oza mongo obala muluba ozomona te soko obala ki mongo lisolo elingai koleka malamu pamba te basi ya baluba bango bakomi mpe koboya coutume na bango balobi eza neti kindoki bachi bau baceremonie balambela ososo ya mobimba balongoli mutu te balongoli bec te balongoli crête te bachike kana manzaka na ye olie osali chibau basi ya baluba bakoma walinga nakende nanga kobala mkongo nakende bala nanga mutabandundu po kuna bikila kila eza te kende papa de chute alobi baza mobulu te losambo tellement ekoti bakoma mona ba côté oya mabe ya coutume to biteke coutume eza mabe mais ba sosoli ete ka so mutale soso basali cérémonie wana lobi comme mele malheur na vie mama Caro yo bala muluba basala kope chibau na ebite o ebisa biso ko bala pe ekolo na yo moko ngeza malamu na ndenge ozalelo bon ko bala ko na mo peza e ngeza malamu me ekolo mongo te angaza ta ngombe to mungwandi mtu ekwate me mongo ngana sepela te bon neti na baluba nga basala ngango te basailanga te po mobali na ngai bango bazaka mbembe akuti bana bandi kopenza ba tato ya mikolo ba mama mikolo bazate ka bango soka bana mikeka ndi bakolela ka basailanga ngote bo avantage pa nga pona nini mobali na ngai tata o aboti mbana nga za musonge aza muluba muntu akasai kama aza musonge basonge bazaka pe na makambo bachibe bo mama ndi muluba penza muluba monde kamo avantage muke yango wana mais ezaka motema infidélité wana ezaka makambo motema kaka bon pona makambu ya kinzonzi wana lobi neti biso ba mongo na baluba na kote ya libala tozaka ka ndenge moko toza penza ndenge moko po ba mongo basenga ba facture ya cher wana te o pesa bo basala ka ndenge za te bateka ba mongo bateka ka te nde mo pe baluba pe ka ndenge ba mongo nde na mona na ba facture ba mongo na baluba ezaka ndenge moko papa osala kaka ya asuki na ndenge ya papa mama asali ka mukanda moko na ba pesi meneti bato bandundu noko ifaza na facture tata mwasi tata mama biso sala ne wate to sala bon merci maman Caro merci beaucoup maman Caro to komi ko kende penza na suka ya émission na biso kasi lokola toza awa na biete toza na mutu bandundu toza na mutu Équateur toza bato Équateur baza mibale muluba pe aza na kati mutabandu ndaza mu Congo pe aza siko motuna na biso ya suka eza boye papa aser toza na baninga o bauti bongo na bandundu babi mama wana na soleil na bayanzi na soleil na badinga na soleil na mwa mbala balobi na biso mama ngandenge na zabu mama gidili ngana okiko bala mutabandundu te na préféré que tu na choix ya mobali na kende nanga ata na ba Congo ata na Bangala ata na baluba pamba te biso na bandundu kinchuri ezali lelo boye noko nanga na mboka soki koko nanga soka kufeli mwasi na ye akozwa kaka nga na kati ya famille ozomona te ke azape na moi raison ya kosala choix en dehors ya ekolo na ye. Ah oui, parce que bako obligé au libala ba peso kinchuri donc obali donc noko na yo so pe koko no abali yo mutabandu abia ko kyo kende na bandundu te merci mama Gidil nazali mutaba nazali nekolo ya bandundu nazape nekolo ba Congo parce que mon père fut du bandundu ma mère elle est du bas Congo. Très bien. Donc naza baba tabandundu nyoso ba Congo bazaka ka ba Congo babenga ka bango. Yangwana so na kozonga na mutuna na yo yangwana bete soki boko tozo likambo na zoloba na telemeli wana soki boko comprendre langage na ngai na zoloba boye yango zo mona nzambe azolinga bato balongwa na ba coutume balongwa na ba loi familiale pona ba problème wana conséquence na ngonde yangwana nzambe alingi mutaza na libeko na mibeko te mutufaza la libre yango azoloba na parole que si le Christ est affranchi tu deviens réellement libre mutufo Christ a affranchir ye po akoma libre po olongwa na mibeko oyebi parole de mibeko oyo na kokota na muzino mama ya nzambe te mais mibeko oyo nzambe azopesa eza na avantage koleka ba loi nyonso tu ya coutume. Po Bible nzamba lobi Jésus lobi na yena mibeko mibale ya Moïse na longoli te menga na bakisi na lobi mibale linga nzambe na motema no mobimba
pe linga moninga na ondongo zo komilinga soki déjà obandi kotambola na mibeko ya Nzambe wana obso bimina ba principe wana ya ba famille ba loi wana ba biloka bakinchuri banini eza na sens moko te pa na yo parce que ça déjà on a commis déjà ya Nzambe ozo tambola na zelo volonté Nzambe mais pour bimiter on dit qu'il faut ba précaution na yo okende na po ça ba te be ba bina Nzambe te hein a saline ka lokola ebi ke coutume na bango esa ka non tozo kolobela likambo oyo ezali capital oyo lobi bato bazana ba mboka o ba koli bazana culture wana batikala na ba loi wana ngana kobala kaka mutamboka na ngapo ayebi avantage zana ba kutimi na bango wana baza bata mibeko wana baza ya Nzambe te ozo comprendre ozo mona mutanzambe même na baluba zana ba mususu tu bazana sasa awa mais bazana ba idéologie wana akora na mboka alinga kaka ngana kobala kaka muluba même so moni boy ozo mona ba commandement ya baluba bofanda bango lupango monde to futela boy okomona ke non moi si fois amemele mai na wese moi si fois sala atazo mona ke non impossibilité c'est pas moi ça uti kobota il faut sala poni yale amimoni sakaka ki mobali na or ke biloko wana le monde évolue ba makambo na se kufa muta ko changer na culture tanga ko mona ke no aye awa muni mobala azokombola lupango azokombola ndako abi ngai kaka bakombolela nga basailanga tiye mo mbala bandi ko changer malembe babiloko mususu bandi ko kweya po bandi ko mona ke bato mususu bazosala yango na lupango bazofutela ozomona mais babiloko ba coutume wana etikara kaka na bato bazana tokolo ba permettre le tembe ba villageois oyo balingi bazana makambo bamboka atena ba Congo bazali ya lobi ngana bala ka mu Congo okay na bandundu okuta ngana bala ka muta bandundu okay na ba Equateur kuna okuta peka ka bazaka ka batandengo wana mais bato baza ko évoluer neti muto ba bimbo bazana connaissance ndenge monde za ko évoluer surtout ndenge parole des ofanda mibeko oyo l'équipe parole de Dieu ezati ce qui mutozo olingi ko bika omona lumière na bomo inayo faut tambola kaka na connaissance Nzambe ndoko za l'épargner na baloi wana c'est ça. Merci beaucoup papa Aser na réponse na yo wana topesi mbote na David Olito tobosanite Picho Pacho asotali konko na Norvège Picho Pacho ba mibali ya ba Congo balobi bokabaka te o wana na solo lina ndeko nanga Aminata Song ay mama Gudil mibali ya ba Congo bakabaka te mibali ba Congo maboko makasi yango moni ba fia ba Congo balingi pe ko bala ka ba Congo te bakabaka te maboko ekanga frein bakabaka te to moni kote kuna Flori bale komo sobi biso bato akisangani kuna baboa to simbara basi malamu kasi na solo lisusu na Jean-Marc Mukulumpa abi bango balu baba ebi ko entretenir basi abi biso kaka tout pêche tout leja bango somo trop balu baba danger qui parabasi chitoko ale na kena camarade nanga koto kuna abi nanga mama Gudil dali mobembo abi nanga Gudil ngana ke bala ba mongo te ngati mama pona nini abi na suki ka se wana mama camarade nanga lobi nanga ba mongo ba tuté abi na mongo na obala nanga mongo te ngabi obala mongo te poanya abi batuana na ebite solidarité bazana ngo bovanda na ndako ata 45 ndako ezaka chambre na salon ogie libala na osiko ozangi kimia mutu nyonso ako itebe fungwa mikokolo nyonso ezongi bango nyonso bazoyaka abela Kinshasa baya otondela wana ndako libala ba mongo babengana ndeko na ete mongo ata aza na studio tovanda ata 45 abi yango yelo kwa aza mongo aprefera na yake ene na ba Congo ayiba ba Congo bazalo kwa mindele muntandu munderi bon ba vanda ka ba 3 4 na ndaku oza mwa libre ba Congo bakabate Laetitia Bisengo Florence Mawete to kabate na pesi ma papa mama Caro abi obala mongo te bino vanda 45 na ndaku 5 na ban et vandeli mabe bala mongo te camarade nanga bino ba mongo bo ke vanda boy 45 bobo ya muta utamboka wa uti ba sans kuswaye wa uti kuna na nini kuna na bongandanga aye ndeno bongandanga do baka pese so nalbani bino ba mongo te abi obala ne mongo te bino vanda ebele na ndaku ya solo soka obata vana avanda bosko boya ndeko no soka ça dépend ça dépend ya ba mongo pe
boso iboza na studio batu 40 bava na studio est-ce que zala wana yaka biloba loba kaka ye lokwa obanga mongo te lokwa kabarate po bala mongo tete kasi na loba la ye wana nga na bala mongo te na bala muluba mais pas boy ne alo bien raison na ka bozaki belé na ndako kokate ou essaie ton avant la bosko boya ndeko no soka na ndako boya donc aviez problème te hein so ndeko ayo avant na papa de shit auzape moye musu mo avant pa au kende ka obenga na ka ndeko boy papa de shit bino bakoma bwa mtama papa de shit bangwandi hein bangwandi bino bobundana mbeli ba balingi pe bino te wa sauvage. Oui, merci, mais qui sauvagerie on est ça là que to konza pe Zaire na qui sauvagerie donc naza les yozala mungwandi mongo donc basho kamba basho o nengo lobiona ezana ngo mabete soki totalement ba coutume to kimi mukie côté autre il fallait to bali côté musoso c'est parce que tous informés non tous en kata Congo tous en kata de bien information tous en makambo mais kama ya bien elika kanik papa sera lobi ba coutume wana soko la ndenge mingi za ko bebisa makambo kaka donc totika na bonzambe c'est vraiment important mais la bonzambe on peut moi coutume za lipe parce que la tenait pas faire le kamwana que non papa Abraham atinda ki serviteur na ye akende bande ko na ye ko luka moi coutume pe moi muke mais ya sûr ya mingi pensate donc moi coutume elika ka moi ouais maman donc ouais na pesi mbota suka toujours pas moi na ngai Peter Master na Suède pe na saluer moninga na yo Pedral mama Alice Pedral na kotangi te kuna na pese ba mbote mingi sikazali en tout cas botikala malamu merci maman Caro moi mbote na mutu moko to comme na suka na mutu za poto nyata a place olingi na pese ka famille nga na France Lilango Célestin baleki nga basi Marie Bembolo Kati Lokuli bango tout ba na France pese ba mbote. Merci papa Ser moi salutations to comme na suka na bon avant na pesa mbote na loba moi dernier mot na complet na pona makambo de chita otiko loba omoni mi loi ya Nzambe hein mi be kwa Nzambe yango neza coutume coutume na kata bia parole nde yango neza mi be kwa Nzambe tango azoloba ke no Abraham atindaki abakende kobalela ye mwana atindaki na famille ya Israël ba Israélite ozo comprendre ayeba ki pourquoi donc soko koti na muzindo a parole ndoko comprendre pourquoi tindaki bongo ozo mon butango bazo tinda babike no kende atoko akende mwana oyo akosala eloko songolo yango ndezo telisa une bonne femme intelligente non tango ozo bala mwasi okoyeba une bonne mwasa malamu à partir ya ba caractère ba comportement ndoko yeba que non j'ai trouvé une bonne femme eza ligne ya ba principe ozo laksa que no mwasa na za malamu OK bon nakopesa mbote na chérie na ngai Emily Mayamba bali malamu mama Emily Mayamba yayo yangoyo bois noir moi c'est atalo vraiment chérie na ngai na lingi mingi koleka OK na pesi ba master mususu bazana poto baze belé ba minusu ya sona bata na pesi bino ya moko ya bino yeyo aserwata pesi bino mbote ciao prochaine. En tout cas merci beaucoup maman Caro Bengalo balikambo kinchuri lo baka mbango Nes na bandundu na kolinga mwana nga bala muyanzi te surtout muyanzi pona nini na mudinga pona nini piso zo problème moko boy pona mwana maleki na biso abalaka mosi asentaka mo mosi mo boya muyanzi mais asalaka ba droit na bangwana ba pesa raté moi mosi atanga boti kaka kufi na ina mwana pona nini akufi pona nini akufi po futa kinchuri na mboka te asirika ki yango na kufaki leki na biso pe ya suka mwana nsuka na biso pe asenta pe fi ya muyanzi pe sala ika bongo menga tenga biso to aki mayele to keto somiso biloko wana mais pona ko bota mwana na sala ki boti ayi ko bota bien tant na ko sa wanke ya boti bango to baba ninye babi aboti bien nga bia boti bien moi ke baba to mai ba liai OK ngone kolo wana ase also nga ba eksa balingina bakisa pona tina ya mama oti koloba yango tozoloba bakutimi wana ba esika mibeko ezali Bible ezoloba esika mibeko ezali esika nde masumu ezali masumu eyaki pona mibeko kotango ezopesa mabalu ezopesa po masumu ezali alors yango Nzambe azolinga tolongwa na mibeko tolongwa na baloi po tozala libre soko longwe ozotambola na mibeko kaka ya Nzambe po soko so yebi osalaka kindumba te oyibaka te
okoyiba bakoteya yo susu mpona koyiba bakoteya yo mpona kotonga parce que so oyebi yango bona mibeko se kweyepa na yo ozomona c'est ça la parole de Dieu ndenge eza koloba mpona soki oza na mibeko nde bamakambo wana ezozonga po place mibeko ezali esika nde bakindoki ezozala c'est ça un peu mpona koko. En tout cas, merci beaucoup pour na apport Nabino, papa Aser, maman Véro, des chutes Mambetou, pour enrichir l'émission. La Pessibino, merci. Ndengue pour répondre à l'invitation. Il y a réalité d'ici et d'ailleurs. Wana Tokomina Souka, Ngapena Pessimbote na Alice Pedral, na Katia Suède, na Stockholm, Azo Pedralise, non, Azo Pedralisé, Kuna dans Pedraline, donc, à Kangi Suède, Nyosa, na Sanité Fabrice Malita, na Londres, na sanité Riki Nemiala, Mabibi, Maman Pasteur, na posani binote, batu nyonso bolandaka Congo lokole, na pesi merci, na Patrick Ntsala a zui ba image oyo, to pesi mbote na Laetitia Bisengo, na Florence Mawete, to pesi mbote boleki mingi, Riki Nemiala, place aux Zaba mbote ya mingi, et puis to kutani nabino, na numéro mususu lelo to lobelaki, choix ya ekolo, pona moi si to mobali, avant mariage. Olingo bala, est-ce que c'est nécessaire ou ça la choix? Il y a ekolo yo olingi. Tokutani na bino na numéro mususu ya réalité d'ici et d'ailleurs. Ezalaki bongo mosale lina bino servante na bino Gudil l'Amazon l'infatigable. Tokutani mbala ya sima Kimia Boboto Omabota Mabino. Merci.